Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, il y a sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kuta teza ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, le combo, monsieur, vous avez un yoki en obo, santineti, ba ofinga yo. Mais hier, et tout ça m'a plaisir, il y a un côté dans le site, nous découvrons la merveille dans la carte. Merci beaucoup na balandi image à Congo. Merci na bande on a biso ba soutenir biso toujours parce que comme ça la site to l'extra émission sur internet et ça facilité parce que le finga makaya des gars. Ma bien na bisoué. Mutu na sonde za kamabe. Makona sonde ngetenga mai. To mona ka passe na makambo. Mais lelo toza na parquet ya Kalamu. Et sika toza to akota ndo na biso moko o asala kimbeba parce que photo nzimango asala kimbeba na musalo to salaka akangama ki déjà. C'était hier. Mais ndeko wana sa senga ki pe bolimi c'est ça ken piana auto obeti ali solo lelo mais ya makase zara ke ken piana ki prison makala. Lauriane Boni. Bien. Nazo continuer ka kolela j'espère bon monanga même expression faciale nanga ezana esengote ken pia o azaki azam moko ya biso muninga ya malamu mais ezo continuer ko sala nga parce que nga azaki depuis bakanga ken pia natikale ko mona journaliste moko te lelo troisième jour ya ken pia na moni to komi 4 journalistes nga yo Fredi Akimbe na ndeko na biso muso en tout 4 journalistes na comédien moko na ya biso oh vraiment pe mayonnaise atika biso te pe na monde à presse ezo continuer ko sala nga parce po biso soki pe totali be biso moko bandeko ya ken pia nde to bomi ken pia na ndenge nini to ko baninga na biso mususu ba komisa ki ken pia star bo komisi ken pia star bo rozwa ba vie ndenge nini ken pia fingi te lokwa ken pia finga ki na site intel tika nga pe na luke na site intel ayo ki ken pia finga ki ba vie ko tinga pe na kende ko luke to sala lelo ken pia se retrouver na prison ken pia tiki bana ken pia tiki mwasi atiki mama ne mukolo tension depuis décembre matin mabimi lelo ka comment ça ken pia oui nga mosne biso sto za parquet lelo ken pia matimu to kamakala ke okoye ba ibandela dossier zande nga mukuseka. Bon, bazaki na problème na Kofi pas kende ki retirer ki déjà plainte na makala na parquet kuna mais to comprendre te to moni mutu ke jouer brusquement ba kenai. Ba keka parce que bo futi mbongo te lo ne compliqué. Bon, to yebi penza te po Kofi le yaki lobby akota ki bazaki na magistrat biso to yaki to zaki na quelque chose na biso to kai ko futa mais to moni bazo défier bisoti tout le monde capable mutu ke ba meme ba kenai vraiment aux hommes sinaye ou à marié ken bien moi sinaye et le ko senga la Kofi lo mide azotala yo en tout cas ezalaka bien soki muta reconnaître ma benae lokola ken bien na reconnaître ki ma benae ngape na sengi bolimbis na part nae Kofi papa Kofi alimbisa biso alimbisa ken piana bo comprendre les émotions na kokate alimbisa e neta on a ça ngo na habité na okende wapi na sala nini c'est comme na ba prison kuna na habité alimbisa kaka azaka asoutenir rapé de la soutien que na bana mboka surtout mingi ba se plan émission et puis to parle oui ça va nini na ba potonyos en tout cas ba me kosola na vie na bango ba sengele pardon na part na bango et puis ba soutenir Ken Piana. Merci. Voilà, étant que femme, Zachary Bababa se tend à Yaki, Nina Lobaki, pour l'intervention, pour la déconnecter, Pien, ou Ken plutôt, ou Abunda Bébélemi pour naïe, Zachary Lobaki Nini. Nazala Kite, Nabi Famate. Voilà, merci, tout un moment. Ok, merci beaucoup maman. Mbote non maman. Mbote. Ok, merci beaucoup to yebi yo oza maman ya Ken Pia. Pour Ken Pia za moko ya ba muninga na biso. Oyo pe vraiment tozala kine na parquet depuis le biti lelo. Na ebité moi emono kaka o okoki ko yebisa monde ntio bazwa katon ya kolanda biso pona mwana o lelo azali soutien na minute o Ken Pia ke prison. Okoki ko lobani pona monde ntio ezwa katon ya kolanda biso na musalo tozo sala. Ngana zaka nena isengo mingi ndenge mwana nga Ken Piana azaka pembeni ya bangonyo suba Kofi bangonyo suba yana po aza mwana mke bapesa mayele ay bandenge ya ko vivre po moto azwa kaka sima ya mutu mususu mais soki asala ki mbeba image wana pe asenga ki bulimbisi pe ezali meba la kisi yango pe na parquet po nzambe azolo bate ki sectise hein
ndenge ni bakwakize moto iso oyo asi asengi esquisse asengaki yaya na ye bolimbisi ngai mpe mama oyo nabota ye naoki osepela te mwana na ngai aloba mabe bongo na epesaki nga mpe mpasi makasi nalobaka na ye mpe na ndako ngai naoyiba yana wana osalaka na bango wana kotangaka bakombo na bango te me nayebi te soki satana nini soki nini oyo ezolanda ngai nazoyeba te lelo atikeli ngai mwasi na bana nayebi ndenge nakosala na bango te mpe mikolo nyonso oyo nazobela nazaka nabimiki kaka na hôpital na likambo ya Ken Piana oyo ata alobi nazalaki kaka na hôpital nakasi bomonaki nga te ndenge nazala na pasi makasi depuis décembre nabimaka te nabelaka kaka nayebi te me nasengi kaka na papa Kofi alimbisa leki na ye alimbisa ye mbala tukusa mona samo. Merci maman. Merci maman. Voilà, tu as vu notre moralité. Ndenge bosengi Kofi Olomide, pardon, mais maman, est-ce que osokutani déjà osoli déjà na Zakari Bababasu? Te. Nga sola na été. Mais Ken Piana asalaka na chaîne na ifaki normalement il peut intervenir quand même pour le Cambo. Nde ide na ndenga na kanisa ki tele musu yende akoloba epe ya moninga na Kofi ke tolimbisa mwana kaka mwana alobaki kaka me tolimbisa ye me na oki eta action moko na moni yango te. Likamte maman ça qui est présent ce numéro ba rejoindre bino qui mutala na posa ye bata situation commune ni na kobenga le numéro ni. Za numéro ya ya. Abenga kaka na numéro Ken Piana na téléphone na 09 98 90 42 57. Encore 09 98 90 42 57. Vraiment maman baza émotionné merci na mino quand même. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo bapesa lokuta te za ba vérité kokona te kokona te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokala kombo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango boyo senti neti baofinga yo mais ye ezo ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.